Donc on a tali prophète Inkere, seti likolo. Ngomo ko bisinga ete ndeko kalata okufa. Comment expliquer que toi tu es un homme de Dieu, on me mis bandimi na cimetière na butu. Bon que nous resala nina papa j'ai des choses à dire. Bato balingi ba impressionner Nzambe. Bato balingi ba sali sans Nzambe. Ya muzumo lelo occultisme na magie et écoutez les tonga na Nzambe. En fait, il y a beaucoup de choses à dire na liwa ya prophète Benike. Lelo baliwa mingi tozala ngona mokili ezali vie à précipitation, vie à presser. Bato balingi presser abandi ministère lelo. Azwa kaka lelo nyonso lelo. Pour paraître comment Nzambe na nguya Nzambe asala likolo na se yo lingo sali sa Nzambe yo lingo zela Nzambe kisi eloko meme vala na liwa ezali nini bimela mela o ba jeune bazo mela wana makambo mokili oyo yango nde ememie. Je le disais vala tika vi oyo bimela mela oyo tika vi oyo beaucoup t'as eu 6 ans déjà karaboy. Donc c'était ça, même la famille na bango bazo témoigner. Et voilà n'a jamais été féticheur. Même ce prophète là qui n'ose pas dire qu'il n'a jamais prédit, n'a lobaka boye, non. Frère Nabiso a koufi et voilà à cause ya nini bimela mela et bébissé tolo et pandie bilo kwa kati et c'est comme ça que a koufi azo kanisa ete liwa et vala ya linga zelango gloire liwa et vala c'est une occasion pour naye ala kisake voilà ngana za danger boye mais devant Dieu et les hommes s'il est sérieux yemoka yebiete ce n'est pas comme ça. Nous savons nous sommes un orphelinat mais nous sommes plus un ministère d'évangélisation auprès des enfants en situation difficile. Ce que moi na benga za orphelin ou bien en situation difficile ton bongo azai faza kaka salité mbeto salité alala ka salité basengela kayena balabala mais non. Et biso to comprenez que ce sont des enfants que Dieu nous a donnés to linga bango to tia bango na environnement moko ya kitoko. Et environnement kitoko wana rosani et ko favoriser croissance na bango, développement na bango, émergence na bango. Nos enfants ne sont pas complexés. Ils parlent français, mais na vacances bazo ko la cours anglais, ba sortir zali belo tozo sala pona bango, il y a beaucoup de formations quand il est 12 heures. 6 heures bazana prière, 12 heures bazana prière, 18 heures bazana prière, 21 heures bazana prière. Ensemble na bango, to futa minerva ya bana. Tozole sabana, tozola tisabana. Et non, les mots me manquent pour vous témoigner notre gratitude. Le 7 septembre, Oyo. Ils allaient 3 ans, il y a orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. Depuis que tu es implanté à Ngou. Donc, ça 3 ans avec ces enfants-là. Et dans 3 ans de Yves. Et c'est mon angeza makasa komona ete Zambe asali makambo ya ndenge na ndenge ba vie ya bana ezali transformer ba vie ya bana ezali régénérer bana ba zue songo yo momo ina résultat. Mama if love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo e pa ina Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoko ko bomba te bolamo Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clément c'est comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ma porte fungwama, ma chance est sale. Donc, au kutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse.
Et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki ko zana bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe mononaka et puis na zana faveur et pas batou. Tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir. Docteur li kukuma bana ko bali kuma. Kombo na ngai. Kombo na ngai. Na koloba eza passé. Bien moi li kukuma. Ezala qui sont non loba na koloba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo na ka kanda siko e matanga donc so ki no loba likamu na bo sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal on seka seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pas na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la recette chrétienne avec Yves Ipantosoc de Tédéfo. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec le frère Max Menga, l'Ofasa M14, honorable Nabiso, donc, et puis Azali, assistant social. Papa Oyalingi, Ban Ebele, Azana Bolingo Makasi, Amour et Compassion. Et pas Papa Nabiso, frère Max, et on te dit au Yamba Lelo, pour que tu aies des détails, peut-être au Lelo, Bandeko, Babena Kibiso Ebele, pour na orphelinat, partage ton pain. Alors, Nzambe a soumis tous les années à Lelo. Alors, frère Max, c'est un monde à Bandeko Bata Labiso, et puis l'île Banaba Congolais, et puis chrétien, nous sommes tous la Biso, c'est le moment. La personne merci de Koivipan pour l'opportunité au Pessinga pour les calissos sur la chaîne Nayo. Mikoleki moi belé penza na les calissos de la médiate. Nenga koleka ceux qui nazana anza ma Pessinga message. Voilà. Na bino nyoso boza na RDC boza pe libanda mboka. Na lingi ko pesa bino message oyo. Ya moto kota na bozindo émission na biso ba été. Tambola malembe na mokili. Vie pressé et futakate. Nzamba saka eloko na loko na ngonga na yango. Biso le kimongo turobaka iko kelo kendo. Yo za yo, zala yo. Ko se comparer na balingate. Bible lobi, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet que Dieu a pour moi est diamétralement opposé à celui qu'il a pour mon frère Yves. Na bandeko ebele bazola na biso. Tika ko welia. Tambola malembe na mokili. Bao bazu ba félicité. Pambola nzambe pona bozu na bango. Lelo baliwa mingi tozala ngona mokili. Ezali vie à précipitation, vie à pressé. Bato balingi pressé. Abandi ministère lelo. Azwa kaka lelo nyonso lelo, lelo. Pona ko paraître. Comment nzambe na nguya? Nzambe asala likolo na se, yo lingo sali sa nzambe. Yo lingo zwela nzambe kisi. Mosali na nzambe, mwana na nzambe, acteur politique. Tambola malembe. Tika bato ba sekayo. Tika bato ba fingayo. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Amen. Ça c'est vrai. L'homme de Dieu, le frère Max Menga le fait ça. En tout cas, merci déjà. Nandenge ofunguli bana nzaminde ba otala biso. Ndenge mo lobia wa. Toki na malembe. Nzambe mo ka yiba projet za ngo pona biso. Alors tout le monde a mort ya papa na biso, le prophète Ben Kéré. Azali ndeko na Maindombe, atutika biso, azali ndeko ba prophète Denis Lessi. Ndeko na ngai pe moi na Maindombe, atutika biso. Alors en fait, il y a un chrétien et puis gros à la nini. Oui, mimi papa na biso,
le Latika Bisso, nous sakoli monene ya mboka Congo. D'abord, il a présenté ma condoléance dans l'église Corps de Christ pour na liwa ya prophète Ben Kere et puis na libota na ye mobimba. Nazali mutwa liboso o asimbisa prophète Nkere micro na Congo. C'est-à-dire que ngai nde mutwa yambo ko yamba ye na plateau à télévision. Émission na ye ya liboso ko kota na média ko banda ko loba ezangai max ngane na yamba à l'époque na ki na CBS pe à son âme donc nazali instrument nzamba saela ki ko yamba ye ko lakisa ye baloba ka boye na média boye ezali na nzela na ngai. OK. Ngala kanisi ya 3 mois 4 mois nakutana kina na prophète Nkere Ben Nkere abenga kingai anoko organiser activité moko na terrain municipal ya Masina aina besoin na mbeni mission. OK. Et to kutana ki na ye même nanda kuna na lemba mbainga na lemba to vandi to solola peut-être même na robalelo atika ko lobango jamais to na tali prophète Nkere seti likolo ngomo ko bisinga ete ndeko kalata okufa ba genre ya bato tenga ko lobaloba makambo te. Mais bato baza na ceinture na ngai ba John Famba bazali na yebisaki bango que notre kutana prophète Ben mais je ne vois pas vivre encore longtemps pour longtemps ndenge na talié na mona no mone lokola ebembe na no mone lokola ebembe il s'est déplacé ayaki même na plateau à télévision na Parfait Télévision na kanisi sima mikolo na pandessus émission yango na mbaki même en direct l'émission na nga mozindo. Il s'est forcé de venir pour ça l'émission mais na no mona ke muto sous muto ozana bisote de liwa na ye personnellement na kamwete nga na kamwete na yebaki ete prophète Ben Nkere arozana biso lisusu mwa ngonga muke ngonga mulaite puisque je voyais déjà en lui cet esprit de mort, je voyais en lui nous quitter, je voyais en lui nous précéder. En fait, c'était quoi? Comment on a eu remarqué qu'il nini gonflement quelque part na kinini noli moya nzambe to bona ki aza pe akokonda do nazala nga prophète te nazala ndeko Max mais naza mwana nzambe. OK. Nzambe pe na ndenge na ye a révéler biso pe makambo nzambe na mane alakisa biso pe makambo eza ngolo nzambe asepeli kopesa mais na nga penda ko sala ba tapage te nenga ko saba makelele te soki Saint-Esprit a révélé nga likambo soki Saint-Esprit a communiqué nga likambo boye na ekaba na nga penda ko lubango mingi te. Donc ngai to solola na ye boy j'étais avec lui to solola na ye to beta même solo maman kiona tout ça to solola ba ne peut repasser ba conseil à présenter nga moi si na ye à présenter nga bana na ye mais je voyais en lui que ses frères azo quitté biso. Donc voilà, c'est tout ce que je puis dire. Mais c'est une occasion. Les lots pour interpeller l'église Corps de Christ. C'est vrai, la Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle, il n'a aucun pouvoir de le retenir. Mais dans cette loi, peut-être même dans le balai, on jamais. On a tali prophète Nkere, seti likolo. Ngomo ko bisinga ete ndeko kalata okufa. Prophète Nkere, c'est une interpellation pour moi. Une interpellation pour Nayo, une interpellation pour Bandeko Belo Bazeko Selanzambe. Ça c'est vrai. Lelo na respect à Mouwei na kolobate, na suto kundi Mouwei. Na kanisi na kosa les sous analyse profonde, na tina na ko beta sete, na tina na ko beta lokole. Na kanisi il y a beaucoup de choses à dire na liwa ya prophète Ben Nkere et surtout pour nous qui sommes restés vivants, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de leçons à attirer, il y a beaucoup de choses à éviter, il y a beaucoup de choses à prendre. Mais na koloba lelote, mais na mokusu na koloba ete na biso ba ototika na bomo to tambola malembe. Basali sakanzambe te. To tambola malembe, ba obinde ko ivipan nga na pambola nzambe na motema apesanga. Na yebi motema compétition te. Nabi motema concurrence te, nabi motema course te. Je me contente de ce que Dieu me donne. Nazui na lié, nazangi na pamboli nzambe, na lingi te
eloko lelo ezoboma église eloko lelo ebomi mosala na nzambe awa ezali vie ya koparaître mativisme bato balingi baimpressionne nzambe bato balingi basalisa nzambe yango ozomona lelo occultisme na magie ekoti na etonga na nzambe. Comment expliquer que toi tu es un homme de Dieu omemi bandimi na cimetière na butu baokende kosala nini papa j'ai des choses à dire naka na média na sentiment te mais na oloba lelo te un jour je parlerai. Comment expliquer que toi tu es un homme de Dieu omemi bandimi na cimetière na butu pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Je pleure pour l'église de mon pays. Je pleure pour les gens qui ont commencé avec Dieu. Mais regardez comment ils sont en train de terminer la ndenge ya mokili. Tout simplement, bato balingi ba impressionné. Biso nde tokangi kini, biso nde tozaboye, biso nde boye, biso voilà lelo. Et liwa ya prophète Nkere qui était mon frère pour son lobby a ne bandelete ngane mutaliboso na simbisa e miko et quand je l'ai vu je crois il y a 3-4 mois na mona kete muto azokende kotika biso lelo nenga kupo na ngai surprise te ezali surprise te mais liwana ye ça doit m'interpeller, ça doit t'interpeller, ça doit tous nous interpeller. Que la gloire revienne à notre Dieu. Oya tinda ke na mokili po abendie mais d'une manière générale na biso ba ototika na se na moi oyo iko kelo kendo iko kendo ba uae Yohanians Ikaka kanda baua Ikaka kanda baua Yohanians c'est une façon pour voilà la prophète Nkere. Voilà, c'est une façon pour les prophètes Nkere Ben. Alors sango ya mawali susu nanga mona biso ndeko evala oyo toyebi na yolo oyo pe bandeko bayebi alekaki na etonga ya papa na biso Joël Francis oyo ebimaka ke ezali makiona atotika biso toyebi te ezali prophétie oyo mosakoli alobaki ke soki azongi na se ya makolo na ye te ndeko evala kotika biso. Ben avant tokenda nanu frère Max totuna nanu ndeko evala kufi en fait na nini epi tokenda ba détail par rapport à oyo mosakoli alobaki. La personne merci de quoi il parle pendant mon tour na iba de ko bala na biso malamu nakanisi que depuis un certain moment na leba ki na kota su mamba ba pasteur te. OK. Nangina ça j'ai un ministère que Dieu m'a donné. Na bangate mais j'ai un ministère que Dieu m'a donné, ce ministère ezali l'accompagnement, l'évangélisation auprès des enfants en situation difficile. OK. Ezali musala paso na iko sala ilongona ba ndeko bele bazana poto po bazana Kinshasa ko encadrer d'orphelins, encadrer ces enfants qui jadis étaient dans la rue, ces enfants qui étaient abandonnés. C'est un grand ministère, c'est un grand travail. J'ai voulu par la grâce de Dieu me concentrer dans le travail wana qui a rencontré un débat au nazomona et comme ma biso et sikate. Ndeko vala kufi, c'est pas plus qu'un homme aurait dit ceci ou cela, mais ndeko vala kufi, on me dit dans une émission non tu es pas na bango na yolo. OK. Narese que bana yolo sud, bana yolo nord, bana yolo nyonso. Ezala yo Ivo vada pe na yolo. Bayebi comment moi na mobali ora bana kotambola. Voilà. Toi na respect ya ba oui. Vie na ki vie à kwiti. Vie ba soupu na tolo. Donc dit vie na ye c'était comme ça. Ça c'est vrai. Vie ya bimela mela, vie na ye. Même ce matin na uti na ndaku na bango. Na bisi bande ko na bango na bi, moi j'ai apprécié ces garçons. J'ai à cause avec, je lui disais, voilà, tika vi oyo bimela mela oyo, tika vi oyo, tika vi oyo. Beaucoup de 6 ans déjà karaboy. Donc c'était ça, même la famille na bango bazo témoigner.
alali na kuti alamuki na kuti alali na kuti alamuki na kuti kolia pe ezate parfois ba pese fufuka banika kolia bwe kuti wane mimi tale loko mimi vala na liwa tolo yaki déjà thorax yaki déjà okufa awa libumu déjà yaki okufa ba saitsa ke ba examen ba kendaki na hôpital famille na ye et même ki na hôpital donc eloko mimi vala na liwa ezali nini bimela mela o ba jeune bazo mela wana makambo mokili oyo yango nde ememie. Je ne voudrais pas ici qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu quelconque, profite dans les rois moi mobile au peu qui disent na lobaka on se moque pas des noms de Dieu boye boye boye. Nazonga puisque tu m'as posé la question. Soyons quand même sérieux. Et voilà, paix à son âme. Il n'a jamais été féticheur de ko Iva. Nengi sou ko maman pasteur te pardon. Pour ce bino kota na bozinda dossier aux alamabe. Et voilà n'a jamais été féticheur. Bato sengi ba okape soni. Comment ndeko yaza bo pagano ayebi nzambe te. Ole biso to sungaye aye pa na nkolo. Akaba bo mene pa na nkolo biso église to bebisiye. Est-ce que on comprend nango? Et voilà qui est égyptien, ayeba ki nzambe te. Vineza via bakwiti, via matolo, c'est connu na yolo sud, bato yebi yango. Biso to profiter biso église. On le to meme pa na nkolo, to eda bongo la mutema, atika zododo, atika supu na tolo, akite monde wana, biso église. To profiter na passivité na ye, to profiter na état na ye wana bakwiti, to présenter na miso abatu, regardez ces garçons, aza féticheur, na qui a wapona délivrer. Non, c'est méchant. C'est méchant. Battement profiter de la statut social dans Bangote pour écraser le faible. Moi, je suis le défenseur de faibles. Je suis le défenseur des marginalisés. Je suis le défenseur de ceux-là, n'est-ce pas, qui sont rejetés dans le monde. Je suis assistant social de formation. Et voilà, avec une état de vulnérabilité, il avait besoin d'un accompagnement psychosocial, même spirituel. C'est l'église qui devrait l'aider. C'est l'église qui devrait l'accompagner. Mais l'église est profitée. Il n'y a pas que ce prophète-là. Et belé basalela qui est voilà. Il y a des témoignages à l'Ukuta. C'est ça le phénomène mankiona. Peut-être dans l'autre un jour je parlerai. Moi j'ai eu à causer avec Evala. Ok. Il a à me citer certains noms. Il y a Basala Nzambo, Basalela qui est. Nanzela Mankiona. Mankiona, c'est quoi? C'est le mensonge. Mankiona, c'est quoi? C'est la manipulation. Hein? Quelqu'un qui n'est pas sorcier, quelqu'un qui n'a jamais été féticheur, mais yo ebissé, yo loba boye, yo commissaire, et puis au panzi on a des réseaux sociaux pour que le monde voie. Barba ate, ya zanangouya. Et puis on est même de se taire par élégance. On peut demander pardon, on peut se taire à cause de vos moyens. Vous passez dans les médias, boye, na lingi awa. Mutu mon côté à loba. Même ce prophète-là qui n'ose pas dire qu'il n'a jamais prédit, na loba ka boye, na non. Frère Nabiso a koufi vala à cause ya nini, bimela mela et bébissé tolo et panzie bilo kwa kati et c'est comme ça que a koufi. Êtes-vous sûr que on dit surtout yozolo ba lelo na mort ya Eval? D'abord, je ne suis pas même opposé, je ne la question. Je ne suis pas venu ici pour le col avocat, pour plaider pour qui que ce soit. Mais ce que j'ai mutu oyo, azo kanisa ete liwa Evala, ya linga zelango gloire, liwa Evala, c'est une occasion pour naye à la kisa que voilà, nga naza danger boye boye. Mais devant Dieu et les hommes, s'il est sérieux, ce n'est pas comme ça. Donc c'est pour dire que Eva la koufité selon la volonté des hommes, Eva la koufité pour que quelqu'un aurait dit ceci, cela, mais Eva la koufi, c'est une interpellation pour les jeunes et belés. Nabi ke mboke zana passe, nabi ke mboke zana banzala, ba jeune, bo se ressaisir, via bakwiti. Via supu na tolo, vi wane ezali mabe ebo makaka Evala yango atiki biso. Evala kufite ivipan pona mutu moko asakolaki alobaki non. Okay. Même si mutu wana asakolaki, ayebi na sa mutema na yeke,
oya salaki to banga nzambe ezalaki mankiona oya salaki c'était le mensonge oya salaki n'est pas mwana mobali wana kendele evala kufi nga na yeko memo na famille evala na yeko memo même na yolo evala tikalaka jamais kozala féticheur evala atikala jamais kozala ndenge ba présenter ke wana eyaki cop ezalaki business o basalelaki abima lobake nga naza féticheur bato barobeta maboko que prophète wana a délivré pour ça la buzz et ça mais moi je me dis mais ezaka pour ça ba Congo na ba mboka misusu o bébé c'est témoignage à mutuboye eh papa est-ce qu'il y a ko sepela leki nae ako sepela na famille nae basa la bongo ako sepela bongo ça c'est quel évangile o batomba quel évangile yango moninga ba pasteur wana balinga ngate c'est ça le problème na ngai. Okay. Batela nga poison, batela madame nanga poison et ceux qui nzambe tenga na roza na bomo ité. Yango balinga ngate pona moi je défends la justice. Okay. So moninga na zoba likambo boye c'est que ça solo na intérêt na respect yebela bato na biso à travers le monde na lo babiloba papa ça fait mal man qui on est ko lokani une église. Parce que ça nzambe te nzamba nzambe na nguya. Vous imposerez les mots malades, les malades seront guéris. Nous, on s'arrête tout simplement à imposer les mots malades. Moutabiki, abikate, ce n'est pas mon problème. Nous accomplissons seulement la parole. Merci, frère Maxime. Je crois bien que vous comprendre aussi l'homme de Dieu, tout bien pour évangélisation. Donc la bonne parole, et va ne pas papa Nabiso, Maxime Menga, celui qui a péché Ngouya. A PC Pifouana au sala et tonga en tout cas la bénédiction moka makasi. Alors on a déjà zala kalimi mais c'est que nous non et tonga na pas non aux appels mais c'est que nous faisons c'est que nous faisons l'orphelinat mais c'est l'évangélisation ibipa non c'est prendre yo c'est que nous faisons l'élo na niveau ya orphelinat partage ton père avec ce mais c'est l'évangélisation papa vous imaginez nous avons des enfants to gagner nga c'est évangélisation na butu on a coupé, chapeau, li papa tina pendant que vous dormez. Biso, pendant que ba musu bazo zela bandimi ya ba millions. Nous biso to ba kapela, to za ba masina, to na victoire ko sona bana na bazana balabala ko évangéliser bango. Lelo dans un esengo comme on a été Nanzela orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim ou ezali à bino bravo na bino surtout ba accompagner kibiso bana ba panzi na classe on a battu quelle joie en ces moments combien de pourcents et puis bah tous nos enfants le pourcentage le plus élevé dans orphelinat partage ton pas est à 89% et puis moi on a réalisé 89% na balabala moi on a mis balé a réalisé 86% ina balabala. Moi, on a mis ça, sali 82%. Azalaki na balabala. Vous comprenez? Vous gagnez bana na balabala. Aebi tatate, aebi mama, taza na référence ité. Vous zi bango, vous socialisez bango. Vous présentez bango, vous accompagnez bango. Et bana wana, bana ba premier de la classe. Et ça, bano ba outi na balabala. Na bano balabala, et ça qui demeure na bango. Nazana moi na bimi deuxième 85%. Une très jolie fille. Nazana bana ba 75%. L'aîné akena l'aîné Christine akena 5e coupé couture na 73%, deuxième de la classe. Nazana nazana bana moko ke 8e, bana misato ba ke 7e. Bango nyonso dans la classe supérieure et ba pourcentage que les ara ko bana na 89, pourcentage ya souka et pas na biso 63%. Donc la personne nzambe merci. Vous allez belé vos songa orphelinat oyo, vous allez belé vous accompagner à biso. Et tandis c'était moi na rose à l'orphelin, moi na rose à autant na balabala, mais quand il na bango, il y a des potentialités. C'est ça même la mission de l'église. La question que je me pose toujours, quelle est la vision que vous avez au niveau de votre église pour les enfants en situation difficile? Moi na rose à l'orphelin, moi na rose à tatate mamate, moi na mso rose à la pasa, moi no ya misa tuana. Pas bimi premier de la classe. Azata kombo ya mboka biso moto pese kombo mboka bakamion soto bamba babaye ayebia azana tracité. Ça fait mal. Et ce sont ces enfants là on ne va confondre biso bango de ba premier de la classe. Mais même vous faites comment pour dans ko foutre la bana on a news toujours autant awa Minerval yo mo pe entre temps ozana bana na on ndako ozana bana ba leki ya ba yaya
ya famille bazali oza pe na entreprise oyo à part oyo ozosala awa na orphelinat oza pe na GTC journal télévisé chrétien sikoyo ose partageaka ndenge nini ovivaka ndenge nini na kolesa bandako wana nyonso tu na bato wana nyonso tu nayebi te frère Max osalaka ndenge oui en principe na inga soki obeta basolisolo ya orphelinat na média te nakoma oyoka yango soni pourquoi po pamba te lelo bainfiltre bakoti ebele na mosala oyo aventure bescro donc lelo nakoma oyoka soni na ye na média koloba boyeboye mpo nabangaka bataxe biso nyonso tu ndenge c'est vrai baningi ebele baosala mpe mosala kitoko nzambe aza lokumu nzambe apambola bango mais nous c'est vrai nous sommes un orphelinat mais nous sommes plus un ministère d'évangélisation auprès des enfants en situation difficile ceux qui viennent nous visiter ebele bandimaka te Max boloko bana ba famille te oyo boite puisque de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya orphelinat. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre là-bas à Minerval pour tout de suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga, kebana oyo, bakata classe, bakomanangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo, na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo, bozomona na bilili. Bana oyo, bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Adresse, il y a agence il y a fait, oui, allez, oui, donc il y a besoin, oui, ah, c'est quoi, suppose à la télé, les seuls, elle lui dit comme ça, oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ils ont ici service, ponctualité, respect. Et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Mutego longwate. Comment ça ton ganayo biba. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville.
tozuke kala mingi te mokili mabimba abilo aujourd'hui donc alongoli biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois papa sine yebisala bavoisi oyo basala bandeko na miki na poto place ya serie ya kotia biloko eza epai ya José Baila cyber service eza kubeta bango toujours frappe inale frappe na retour t'inquiète awa bato batia na mituna bango ete soki mwana na babengi aza orphelin ou bien aza en situation difficile tolo babongo aza ifaza kaka salite mbeto salite alalaka salite basengelaka ye na balabala mais non baza bana ndenge bana Yves Pan baza bana ndenge ya Olivier Mukendi baza bana ndenge ya bato mosusu bazolanda biso to so zo bango lokola bana na yo olinga bango okabela bango eloko ya bien opesa bango eloko ya bien okolinga ba vivre na ba conditions ya bien et biso to comprendre que ce sont des enfants que Dieu nous a donnés to linga bango to tia bango na environnement moko ya kitoko et environnement kitoko wana rosani et ko favoriser croissance na bango développement na bango émergence na bango. Nos enfants ne sont pas complexés, ils parlent français né na vacances bazo ko la cours anglais ba sortir ezali ebelo tozo sala pona bango. Il y a beaucoup de formations. Quand il est 12 heures 6 heures bazana prière, 12 heures bazana prière, 18 heures bazana prière, 21 heures bazana prière. Bazana ba era koli ezali fi do nyons, c'est comme dans un séminaire. C'est la vie que nous menons là-bas. Alors, conséquence aux années. Épanouissement na bango. C'est vrai, nous n'avons pas de moyens. Ben moyens ezali yo ezali nga bon que ça ça. Ils appellent bandeko bazolanda. C'est ici l'occasion de vous dire merci. C'est ici l'occasion de vous exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Bana pote belen nzamba mona bino, nzamba kanesa bino, nzamba sala bino bolamu. Ensemble na bango, to futa minerval ya bana, to zoleisa bana, to zolatisa bana. Et non, les mots me manquent pour vous témoigner notre gratitude. Le 7 septembre oyo. Ils allaient 3 ans, il y a orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. Depuis que tu es implanté à Ngo, donc ça 3 ans avec ces enfants-là. Et dans 3 ans de Yves, et c'est mon angeza makasa komona ete Zambe asali makambo ya ndenge na ndenge ba vie ya bana. Ils allaient transformer ba vie ya bana, ils allaient régénérer bana ba yeux songo yo momo na résultat. Comment tu expliquer que bano bazouta na mokili, bazouta awa na orphelinat bazo kende classe na bana o bazo tra banda kunde turubaka mais bano ya bisonde ba beti bango tu comprends bano ya bisonde ba panzi na classe koleka bano bazo te pas Yves bano bazo te pas Mambweni bano bazo ta Kingandi et pour nous c'est eza dope saka nzambe merci na yo Yves Pan accompagner biso merci na Alvin Beya na bandeko nyonso bananaka promo 243 ya ndeko Yves bolembate et puis on va toujours orphelinat les angate un jour peut-être on va peine rozalate eza ya bino eza ya biso donc ezali musalo c'est vrai que Dieu se sert toujours de nom mais ça musa to sala ensemble na bino so nzamba convaincre yo so nzamba simi motema na yo obino na lingi na soutenir yango gloire à Dieu so nzamba ke rentrée scolaire yango yo ngali na soutenir bana oyo gloire à Dieu. Maintenant là nous sommes en train de délocaliser l'orphelinat. Puisque notre combat dans le pango c'était comme il y a les travaux maintenant moto somba qui absibisa so bana ba travaux d'ici là il faut ba buka ba mabanga ekota ba zelo kota ndekwana bana musala et nous sommes en train de délocaliser l'orphelinat trouver un autre cadre ce penzamba simi motema na de toi-même de ton propre gré obete bana bazali yanga na ngi peut-être na contribuer boye na sala boye en tout cas voilà un peu ce que je peux dire. Mais Dieu a fait des grandes choses. Et cette année, aux Obanda, ils ont banami balé au total kozwa bazo banda pe classe. Ils ont mon moko à 4 ans, au côté la maternelle. Ils ont mon moko pe. Mais ces garçons-là, il y a une église tout élément. Tokanisa bano bazana balabala. Balabala les anda koute to linga bango. Il y a une maman qui est en France. Il y a une maman en France. Mwana ya ndeko naza ana Kinshasa, mwana wana mama ne akufa, papa na ye azana prison centrale la Makala, Koko akufa, ne veut pas Koko mwana koti balabala.
papa. Maman, ça fait une année à Benga, ndeko Max, moi nazana balabala, c'est une année. Pour biso, pour moi, na côté pas na biso, ils ont la facilité. Tu vois, c'est la vie à la maison, ils ont mandaku. Solo ngeka kombo orphelinat, ils ont ndaku ndenge zalaka. Et moi, nana yaki na orphelinat, ba rotika e. Donc il faut tali moi, j'ai pleuré. Je crois que pasteur Azawana il témoigner, pasteur Ardo, comme un fou, le kola mutela tali moi. Yango bande kona lela kabutu pe moi. Papa yuko zalate, maman yuko zalate, ba noko bokenda wapi, ba tata mwasi bokenda wapi, papa kulutu bana bakoti na balabala, nazolela oh Seigneur. Biso to kibana mike ba congé, OK pas noko. Na ke pas maman kulutu na ngana matete, na ke pas maman leki na nga beya. Aovana na ngaba akome kovana ipen na ke pas maman leki akoyambanga sans problème. Lelo bolingo esili bana bakoti balabala. C'est papa. Nathalie mwana wana bayela kinga ye. Maman na papa Max je te connais. Nabi maman. Ba makoki permettre tout alela lela. Bayena mwana Nathalie mwana. Papa mutu aliboma. Mwana mutu kenda boye. Otaïs nabi mais ça c'est un fou. Non pose-moi la question, moi na lobakate. Nabi nzambe nanga. Na rusuka wapi na mwana oyo. Na ke na biwa quartier ba se ba dok. Papa Max toyebi o. Zo kaka mwana. Nabi pasteur yaka. Nabi mwana oyo bolongole bokate suki. Boka témoignage. Mwana ika o lobate baba. Bokata suki. Bakate so nabi ale. Botelema sukola pasteur Arnaud bondela pona mai. Pasteur bondela pona mai. Allez, bon PC bilamba sika, ba PC bilamba sika. Puta. Pasteur, bon ça là tu va PC, tu pasteur ya ka pasteur ano. Non, c'est pas pasteur ya. A peu ça peut témoignage au pasteur Azoya. Na bandi ko loba siko pona na mwana nabi pasteur abonde pasteur yo ba mona ke mam tozolo ba, c'est la vérité pasteur yo pazalaki, yende pasteur Arnaud, yende pasteur ya bana. Donc kazala jeune pour que un bana pour ezala yende pasteur ya partage ton père avec celui qui a faim. Yende mtabonde la ki pona mwana wana après nga na zo bin nzambe ya lola. C'est toi qui nous as appelés dans ce travail. Je te présente ces garçons. Je sais que père rien n'est impossible en toi. C'est toi qui l'as amené ici. Oh Dieu, je te prie pour que tu transformes la vie de ces garçons. Papa na lobi ka boy. Amen amen. Papa. Après un moment qu'est-ce qui est arrivé pasteur? Dans mon côté, comment moi, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, dans zone normal, à Soukoli, aller, à Vanou Betabale, et à Zosakana. Et pour le moment, Aza tellement bien. Le gars là-bas, on a besoin de pas ça. Donc, Azu, nous bolingo missine. Très bien. Azu, damagicine. Donc, et puis, nous avons Nzambe Lissous. Vraiment, moi, Aza tellement bien. Mais côté spirituel, les gens qui sont Nzambe. Est-ce que les gens ont bana na kati ya partage de pain au féminin na biso bano bazana moi milimo mabe o ezana ba féminin mususu beto monaka ba TV zokufa mwana musa ko molia be ponge musa ko mozo bilamba zo lima ba ndeko na ye a partager kindoki na ba ndeko na kati ya féminin. Est-ce que na ka ya partage de pain mama bongo pezali? Non. Mama bongo exact parce que biso premièrement pour moi na a kotana no na cité du royaume ayaka tozuye. Et puis, tu me mets en permanence. Donc, tu me mets en permanence. On prie pour l'enfant. Tu es encadré spirituellement. Parce que vous savez, si dans la spiritualité, vous êtes au top, et dans la physique, vous avez plus malade. Donc, tout au long dans la spiritualité, et puis tu es au long dans la physique. Donc, on prie pour eux. Ceux qui te montrent qui a commis, a guéri, et moi, a passé la délivrance. Après délivrance, tu me mets dans la cité du royaume pour la région de la Baninga Moussoukouna. Donc, voilà, Nazali, pasteur et orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. Yenda s'occupe d'un encadrement spirituel, il y a banana biso. Vraiment, c'est un guerrier, c'est un jeune, mais différent dans les jeunes et belé. Azo sala musala munene ya kolande la vie spirituelle, il y a banawana. Et il y a un gars qui la kaka pona bano bazana balabala, na ole la église. Ça va que l'église n'y a pas de orphelinat. L'église n'y a pas de centre. Mais pour la centre, c'est ça qu'on partage ton pain. Mais le centre de Jésus, l'église, tu soutenir Bango, tu accompagner Bango, tu tirer Bango Maboko. Tout le monde n'est pas appelé à bâtir l'église.
biso nzamba bengi biso na ko bâtir église était nzamba bengi biso pona bana oki témoignage à mwana oyo un jour mwana ki aya baba mwana lobaka te mwana lobaka te na binzambe ke papa to sala ba jeune état OK to ba kite ke total to sala jeune té ngana pasteur to saki to lobby maloba le so telo mwana wana na bombi kaka par rapport éthique et déontologie na rôle sa photo ba difficulté ni besoin nango asenet moment na orphelinat partage ton pain et surtout plus na bande bota la biso bazana amour et compassion ndena lobiete nabi ke bato belé bazo ba déception bato belé na poto mena kina ce sont des aventuriers ce sont des escrocs balia yango mona ngana ko soni no ko soni akolo makambo mais je n'ai rassuré na bato ete Moussato Salo, c'est Dieu qui nous a appelés. Dans quelques mois, awa, Nzamba Senga Ngolu a réussi dans la cour, on a admis. Ce qu'on a défendu, on défend mémoire en travail social. Et mémoire sur accompagnement, si je dis accompagnement et réinsertion des enfants, réinsertion sociale des enfants en situation difficile, cas de l'orphelinat, partage ton pain avec celui qui a faim. Dès qu'on a défendu mémoire, awa, dans quelques mois, par la grâce de Dieu, je serai licencié en travail social. Donc, on a tiré quelques micros. Donc, je suis allé étudier ma camo en classe. Tobaki sango pere ki bonzambe. C'est vrai, besoin de déception. Mais batumsu pe bazebo sa musala pe na bo elongo ban. C'est vrai, nous sommes des hommes. Berer Rosala, ben professeur Rosala, mais ça n'a pas seulement chez nous. Les orphelins pe belé na Kinshasa, ou bazo sala musala malamu. C'est ça que c'est pas facile hein. Bozora ta $10 à l'état té. Bozora li sungi à l'état té. Mais kaka oyo tozobunda nanzela batamita malamu de gens qui croient à ce que nous faisons. Zamba pambola bino bolimbate. Rentrée scolaire et angoyo. Les enfants doivent aller à l'école, il y a des enfants qui se sont ajoutés et to continuer à encadrer bango et na moins de CP ils doivent aller à l'école. Nous sommes dans les préparatifs rentrée scolaire. Sunzamba simi mutema na yo. Ko hésiter té. Yo moko selon que yo kani ko sala Zambé a opambola yo. Tozana problème nous devons délocaliser l'orphelinat. C'est-à-dire que Mouta Somba Lopango c'est dans ses droits, il faut bouka sabani. Sunzamba si mutema na yo bi non. Nga pazana ndimi cette fois-ci tout sur le pango ya munene le pango munene o ezape na banex en tout cas tout ezane sika moko malunga. Balopango ezana ngo belé mais c'est un problème de moyens. Je te dis biso to vivre lokwa na ndako c'est pas facile. Kolia ya chaque jour mai to somba ka mai ya tongo midi pourquoi bongo bakisi baka maladie papa sunzamba benga heureusement que nzamba bundela biso présentement nous avons toto bana mi balé bato les classes concision moi na 4 ans et puis ezana mwana moko quand il est venu nazo ka temps contrôler te pour total bana mi balé na contrôler bango ba oya basi pe ba mama ba solo na ba nazo ka tenter ya kotala enzo kazaka pe circoncis Dieu soit loué moi na 12 ans auto les classes circoncision oya 4 ans auto les capé na circoncision mais nous avons un enfant qui est sérieusement malade. Babi tumba maladie onde na ipsa yo donc vraiment zo senga ba radio zo senga makambu et belé mais nous croyons que ça bateau penzamba pambola ngana no bala mingi omona joueur à tebi tout le monde bato pesa ba lopango bato pesa ka po baba ke libanga bato tia $5,000 tout le monde bato oyo kaka poni loko mwa mokile mais si tu comprends était la religion pure, la religion sainte, consiste à aider ses enfants. Là, quand Nzamba tion na mutema, yo moko na volonté na yo. Au kanisi bango, ça sera une joie pour nous. Et peut s'abisso pe kimia, mais ce n'est pas facile. Mais nous avons confiance dans Nzambo. Abenga abisso na musala oyo, nabi ke to sali anguna bino. Et belé bo monang bo ibingate, bo monanga na média, mais belé bo sala kabisso confiance, bo lembete. Donc voilà un peu les quelques difficultés tous en ango. Ce Nzamba si mutema na yo obi ngana sana ba lopango belé na pesa bana ata lopango a Gombe ata lopango nango ezaka na soki na ngirengie lopango na c'est pas la parcelle à max c'est la parcelle à maxité eza ya bango Nzamba kopambola yo pona kosilisa nengi na annoncer bino officiellement être un candidat député national district ya Mwamba. Pourquoi nake ko lukambongo te nake ko lukelo ko songolo pakalate. Mais na pesi candidature na nga na kanda pe na passe na motema.
Bobinga ndeko na bino nazali ko ministère Nzamba pesenge ezali en faveur des enfants en situation difficile. Fota la bana wana tambola Kinshasa mo Congo mobimbo kolela. Chaque vendredi bandeko na biso vivant avec handicap batelema rapona ko senga mbongo. Basenga kane sengote. Tangu nzela ya Brazza ezalaki baokene ba bateau na Brazza bane ko sunga babota na bango. Chaque vendredi anakin oyoka bandicapé nde basenga koyoka passe na ma batata baotambola pona ko senga. Soki en face à parler du peuple baveugle bazawana. Salisa aveugle. Et belé bazo kufa baotuta bango na mituka. Aucun à côté a les enfants, l'espoir de demain. Mais ces enfants-là, ils sont abandonnés à comment on teke ba maï, bandunda. Tambola Kinshasa bimandenge bazo yenga yenga. C'est vrai, nous avons un orphelinat, mais on ne peut pas prendre aussi tous les enfants à Kinshasa. Cadre ça moi mouké. Je me suis rendu compte que Batouana, bazana ba lobelité, bazana bato ba ko bundela bangote. Comme Dieu nous a appelés dans ce ministère, nous avons décidé par la grâce de Dieu beaucoup de sabiso na institution en mboka photos la balobeli ya bana wana to proposer ba loi you can say que si nous avions des moyens to ya koloba awa soki lelo paza tote ba na niveau ya mboka politique ya malonga salami pour na bana wana en situation difficile papa mais je crois que bato sur la TV koloba te bo sale sa bana na boyebo un moment ils appellent moi son ils moi passé c'est plus que na pays aucune politique d'accompagnement des enfants en situation difficile. Moi, na rose à l'orphelin, moi, na rose à la balabala, mais ça n'a pas ça n'a pas capacité. C'est à nous à aider bango, il y a quoi accompagner bango. Mais rien ne se fait pour ces enfants-là. Rien ne se fait pour ces enfants. N'a pas cet exemple. Tous les enfants mis ça au premier de la classe. Mais bah tu na balabala. Oh, ça dit 89%. Au tali moi no là. T'as la beauté à moi na kito connaît lengi. Vraiment. Moi, on a mis deuxième à 85%. Autant de moi, moi, si on a mis. Yebisanga, so le ngoli kake, le ngoli combat orphelinat partage ton père. Asa moi, nandaku. Bana ma yele. Mais basusu, baouti na balabala. Basusu, tata, maman, bakufa. Babotoli biloko, tout ça. Mais aussi, on a assistants sociaux. Tout compte dans le parlement. Tous à l'obélia, bana wana. Tout proposer. La deuxième fois déjà. Oui, Mbalo Nazali candidat. Nazali candidat député national na Mwamba. OK. Provincial pourquoi? National, tenga national. Okay. Nazana et puis oka campagne nanga. Nana maya opesa na batute, nana koko opesa na batute. Nana 3000 opesa na batute. Nana opesa na batute. Ba opona yo te. Ngaka sadi candidature nanga ezali partout yo zali. Olandi frère, oyebi frère Max, kota likamboy. Donc, si vous avez un peu de pesa et maï, pour na pesa et polo dans un angote. Si nous avons moi mouko nous avons pesinga, tout somba. Loso pour na bana wana, rentrée scolaire yangoyo, nous sommes en train de délocaliser leur fait. Nous avons besoin de moyens. Mais n'ayez que bana moi Mbappé va comprendre. J'étais professeur d'anglais dans plusieurs écoles les apprendre na Mwamba. Je n'ai rien à prouver. Nazana mbongo te mais j'ai des valeurs. Naza ba valeur ya royaume oh soki ba toi soutenir moi na poto oh ko sala to défendre ba na biso na situation difficile voilà soutenons le frère Max Mbenga et soutenons le frère Max Mbenga et les allo malamu alors azaka raté ko asomela bino kiti abonsela bino pour l'avenir mais soki nzambe asungiye avani na kiti wana. On a beaucoup de projets en faveur des enfants en situation difficile. Na maman veuve, na orphelin, muto dans un cas difficile, ndenge vina social ko ngasala ko assister même bande ko na pour assistance sociale. Na ebi musala wana, na mo pe na sala sociale, na école humanité na social oza ngiringiri. Donc yebi ya mo mutu za la biso toujours pembe na bato bazolela pour que tout sunga bande ko wana. Alors frère Max numéro de téléphone, ils appuient mieux de voter vraiment frère Max Mwamba Mobimba. Biso pe to sala effort. Tout Zalata, na famille, au bazar Kouta Mwamba, bazar la peine de frère Max, numéro de téléphone, et puis l'île va chrétien, surtout Bata la bise frère Max pour que tout ça n'aille. Merci beaucoup. Plus de 143, 89, 64, 80, 627, plus 243, 89, 64, 80, 627, un autre numéro, plus 243, 89, 300, 60 77 plus 243
89 360 77. Ouais, les abonnés numéro nanga. Frère Max Mbenga, candidat député national, district Yamwamba. Nazali, opérateur pédagogique. Je suis un enseignant, opérateur culturel. Je suis un animateur télé. Je suis également opérateur social, un assistant social. Que Dieu bénisse. Tout le monde est là pour Nambo Cannabis. Il est temps de valeur de l'institution Mboka pour que par la grâce de Dieu, nous apportons, n'est-ce pas, un souffle nouveau. Avec Dieu, tout est possible. Merci. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner samba lola ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga samba ka basaye. Yoka shije nanga ye samba lola ye. Na yena babasi nanga libosabo zambe na yo. Na yena kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. salilanga yesu yesu Salelanga yeso yesu Undelanga yeso Undelanga yeso yeso undelanga yesu yesu Undelanga yo Longisanga yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga nzamba lola ye. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lola ye. Lokotanga yeso yeso. Lokotanga yeso yeso. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga yeso yeso. Tombolanga yeso yeso.
watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.